Bonjour famille réflexion. Naye pona intervenir na sujet oyo balobi mobali oyo alobi ke mwasi ne aleki pasi nyonso na kitoko. Tuko mpe mwasi alobi ke mobali ne aleki mibali nyonso na kitoko. En réalité, mobali oyo aleki mibali nyonso na kitoko na mokili oyo azalaka te. Mwasi mpe oyo aleki basi nyonso na kitoko na mokili oyo azalaka te. Soki olobi ke mwasi no aleki mibali nyonso na kitoko. Pardon, soki olobi ke mwasi no aleki basi nyonso na kitoko. Au comparant avec na échantillon nini oyo au comparer ke mwasi no aleki basi nyonso na kitoko. Est-ce que na basi ya balabala na bango na to na basi oyo ya quartier na bango tout compte sotoke côté mobali. Mobali wana aleki kitoko. Na mibali oyo baza na balabala na bango to ba oyo baza na quartier na bango. Pour mokili eza monene. Donc langage wana oyo balobaka o mwasi nanga oleki mwa basi nyonso na kitoko. Eza langage moko superficiel. Eza langage moko reflétaka réalité te. Mais tolobaka ngo pe to utilisaka na cadre ya ou bien dans sens moko d'amour to na cadre moko ya romance. Po mutu oyo zoloba nazwi par exemple ya basi mwasi oyo zolobela ke mwasi nanga aleki basi nyonso na kitoko. Mais okomona mwasi wana ye moko azolula so moninga ne mwasi oka yo penza nzambe asala yo bien ozalaka boye. Donc mwasi aluli susu moninga na ye mwasi. Mais ce que yo banomona mwasi wana ke ye mutu aleki basi nyonso na kitoko. C'est-à-dire que mwasi oyo mwasi no azolula donc aleki mwasi no ye na kitoko. Donc so tant tobalaka mpona kitoko te. Mingi babala mpona kitoko mosusu mingi baregreta. Mais totalaka caractère ya mwasi, comportement na ye, d'habitude na ye. Donc mwasi to mobali akoki kozala kitoko tuko mpe kozala malamu. Mais il faut te différencier malamu na kitoko. Ce n'est pas soki mobali no aza malamu bamoko lobake mobali wana aleki mibali nyonso na kitoko. Ou soki mwasi wana aza malamu olobake mwasi wana aleki basi nyonso na kitoko. Kitoko na malamu eza ndenge moko te. Eza deux choses différentes. Mwasi mosusu okomona aza mwasi kitoko mais bizaleli mabe. Mwasi mosusu pe akoza paza pe kitoko azali pe bizaleli pe malamu. Donc zwa chance ke mwasi no aza pe kitoko azali pe bizaleli malamu. Mais koloba te ke lokola na bali mobali oyo nalingaki ye, c'est-à-dire ke akomi mobali kitoko koleka mibali nyonso. Tout compte soki oyo na balaki mwasi oyo, c'est-à-dire que mwasi yango aleki basi nyonso na kitoko. Bon toso totali ba polygame. Mibali oyo babala basi ebele. Siko bango bakoloba nini? Tout compte basi oyo baza na mibali ebele. Bakoloba nini? To mwasi kitoko koleka basi nyonso azalaka te. Mobali mpe koleka kitoko na mibali nyonso azalaka te. Nga nakopesa exemple namona mpenza mwana mwasi azoloba ke ngai mwana mobali ata ozano kitoko ndenge nini mais soki oza kaka mokuse donc ozano kitoko te. C'est-à-dire que aza na bakalite na ye ya mibali ndenge alingelaka. Mais cela ne veut pas dire que mibali nyonso ya milai baza kitoko. Et puis l'ego et le couleur ne se disputent pas. Oyo komona aza kitoko te mosusu akomona ya kitoko. Oyo komona aza kitoko mosusu akomona ya kitoko te. Moto aza na tanso ba critère na ye ndenge esengelaka mpo alinga mutu. Mosusu ntango osa kolinga ye kaka aza na suki elingama aza na kingo mwambe. Donc
eza kamwa ebele bacritère oyo moto na moto alingelaka conjoint na ye. En bref, na koconclure ke mwasi oyo aleki basi nyonso na mokili oyo aza te, mobali mpe oyo aleki mibali nyonso na kitoko na mokili oyo mpe azali te. Langage wana nde nalobaki nde bandeli eza langage moko eza nango superficiel, toloba ngo na cadre ya bolingo, kosepelisa moninga, et puis bamosusu mpe batiti yango na cadre ya flatterie, ntango asala mwa mbeba moko boye mpona apaiser moninga na ye, abimisi balangage wana. Donc en bref, mpona lelo nasuki wana.